Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Bonjour chers internautes, nabi ke boza branché ce côté cimenté na chaîne na bonga mingi Congo Cool TV babi Congo Cool TV ndezo pesa makambo. Wala toye à l'occasion ya face à la presse kandeza la kabiso appel ko to lelo toye to solo la na héritier pasteur lité ya kanda ndeto za a eza na planète J espace mo kitoko ba yambi biso pour la kosa émission na biso. J'ai dit merci aussi na équipe technique na ngao to za kana bango partout. Merci à mes titi les caméramans les plus élégants. Aïe babi mes titi mande vite sage naole la mabe. Merci aussi à notre coordonnatrice Lisa. Merci à notre boss Papi des Siennes à Londres. Merci beaucoup à sa femme aussi Mimi Matondo Mama Bonheur et à tous les enfants à la maison. Je vous kiffe grave. Merci Nabato Bazolanda Biso. Voilà le toyeza à l'occasion quand on est dans Chikoloba ne face à la frère na face à la presse voilà troyamba le héritier troyeba nini héritier so penser nini pour la presse parce que azamu tumura azara trop collé na presse hein surtout presse en libiso appel ko atika biso te biso partout en événement Bengarabiso. J'ai dit merci beaucoup Nadev Djelon Zeta $. Merci Nadasha Papa la Beraka la Paris. Merci na maman Benita et la maman présidente et ma famille ma vie. Balobi bientôt sortie officielle le mois de novembre. J'ai fait des gros bisous na Batounio sur bazan la monde. Na ebi ke batu ya poto ozali banda mboka sortie officielle na biso Toroya na Paris. Biso batoza atokuta na staff la patronat et pas na ngamoko et ça biso vrai bien. J'ai dit merci à Ali Diogo, merci Aya Joe, merci Yadjo na Sud, merci aussi na Lisa Babi la reine de gauche azaka moko na Suède. Lisa la reine de gauche azaka moko na Suède, la Lisa la paradis et ça il a vrai bien. Ba gros bisous tokutani. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Yali Bosso, merci pour la question papa. Na pesi ba mbote na ba nyonso bozolanda biso na tango yo. Tata na ngai ya likolo apambola bino maxi pour la confiance au bozo pesanga à tout moment pour na musala topé grâce au nzambe tata asalinga ngolu pour na poussa na katangu nyonso liboso na bino c'est-à-dire nzambe asalinga ngolu moko apesinga vision sur l'ité ya kanda tant que artiste comédien artiste humoriste tout ça là qui première édition na niveau ya Apocalypse 22. Malgré ma difficulté zalaki makasi mais kolo na biso asalaki ngolu première édition na Apocalypse 22 et le cas qui très kitoko nzamba eko pesa biso le sou makasi to eko sala deuxième édition na imika na matonge parce que ngaza mwana changu na lobaki te pona confirmer et si kanini nzamba zo memanga na lobité na koko suki sa vision na ngaka na changu te na mabele na ngate pona mtalisa ke na mi mona ke na za déjà grand topé place na komi na memi yango na komini onga na botama te na komini onga na kolite zamba salaki ngolo ezalaki plein ya craquer batu bayaki ba manifestaki malgré batu bazo continuer toujours ki mutema mabe na makambo yo mais nzamba zo confondre bango pe ezo leka toujours kitoko makasi ndeto eko vanda lokola nzambe tata zo batela biso na sala édition na nga na mois de février mois de mars mois ya ba mama na préféré ko sala ngobongo parce que na linga ba mama mingi maté na nga mingi communication na nga mingi na bundela ka sur ba mama mais na tala ki par rapport ya citation ya mboka citation politique ezala ki simba benda opposition politique na ningi na tia mwa kimia boye na kati ya makambo politique bazo yokate na lobité lokola ki teti na politique ezo continuer na eko mema yango na 8e mois le 11 awa sikoyo mo bangen édition 3e édition lité ya kanda peto dénommé yango lokola sous-thème nango journée culturelle nazo parler siko plus culture na biso to wuti wapi to komi wapi peto zo kende wapi c'est-à-dire ngai nzamba salinga ngolu pa salinga grâce na signé nyonso liwa na signé ngo parce que zanzela na biso sengeli to kufa il y a beaucoup de personnes basala nzambe belé lokola ba tie mbongo liboso lokola ba tie mituka liboso bazoko kalisu côté ya culture na biso bien te bazoko kalisu ko loba bien te pona mboka na biso ndenga tankelité ya kana na telemi bokoyoka nini ona bongisaki pona ko parler eza musika te le 11 awa tata na biso apambola bino nyoso. Merci beaucoup sur le pasteur Lité Akanda. Encore une question pasteur
aux amours ya pasteur de la foi, moko ya balese les bons samaritains. Oyebi bien vision ya ba édition bosalaka à cause de la foi. Au banda yango tozala zala na yo. Je ne sais pas si vous avez un message mot fort par rapport à pasteur de la foi. Pour banda qui na théâtre, église yo salama, église comme na niveau o ekomi wana. Yo attend que moko ya mwana ba misuba benga ko afa produit. Mwana o azwa bomengo na bima kenda o sala vie na e. Et que dis-tu par rapport à la vision ya papa no ndengo zo mona e? Merci beaucoup. Wana za papa na ngai esengeli toto sababoti parce que bangonde baza banzambe ase. Nzela o biso tozoleka soki bango bazala kite moi pe biso tolekeza te nazo remercier papa lolenga bokola kingai pe lolenge akolisa kingai pe lelo na telema na miso abatu pe na loba batu nyonso bamona mais bosenga na ngeza boye nazo ebisa papa na ngai boye tanke mosal na nzambe mo na nzambe pasteur de la foi mo na nzambe nga na za mwana tovani na 12 ans to uti na mosika benda bato nyonso bazanzinga nzinga na matoi bakomisa nga ennemi na bango te pe nazobakisa lisusu boye moumbu na nzambe mosala na nzambe bazongisa relation ya bien na bajournaliste nyonso bayambanga na bemission tous les journalistes bayambanga na bemission bazobenga nga banda toyamba yo papa na yo alinga lisusu koyamba biso na batelefone te pe alinga lisusu koyamba biso na bemission te nde nasengi papa na nga zongisa relation ya bien na bajournaliste nyonso o bayambanga yi soki pe babengi yo ba continuer koyamba yo parce que lelo makambo ya kobeba makasi une fois na mona yango déjà Niclette lelo na antenne atangu samba longwaki azokende kosenga esobe nzela po yamba samba siko mboka ngo tozokende wapi mutu soka za na grâce na koko évoluer te ba tata ba papa toto sakabino po bino nde batu bofongola nzela bofongolela biso pe bana mitema tika na pesa bambote pa yamba lio sombo nenga fongola motema na ye mobimba pona briefi la merveille tata pambola biso. Merci beaucoup. Ma question monsieur Etikalita on topé sa presse bandeko bazali maloba akuba koloba yango. L'actualité est dominée par la mort. Donc on bengango inopiné parce que ça brisque ya mama Solange Mindondo za moko ya ba icône oyo ebipe bien. Yo attend que moko ya artiste et comédien tu ne vois pas que bakundi samedi dimanche yo te événement na yo. Ba traité yo ndenge nini yo attend que moko ya bana pe oyo Mindondo ay bay malamu. Merci beaucoup. Vraiment nakoko sengata 1 minute de silence pour na maman na Mindondo pour ete nanzela ba mama bisonde toza otozali. Merci. Événement oyo na tieki yango déjà avant pe na bane ko nonsango pendant 3 mois avant maman koufa ngai déjà si na annonça qui déjà événement c'est-à-dire événement ezala qui déjà na programme nango siko na koko déranger publicité parce que maman sa koufi maman sa keyi biso nde batoto tikali na sima to yeba nini esengeli to sala pe nazo bakisa boye eloko ezo boma pona nini bango baamona nga mwana baamona nga tina te baamona nga eloko te papa jino na loba makambo depuis kana ba télévision mutu nyonso oyo aza artiste musicien aza artiste comédien soki kombo na ye ebanda na M alukanga na bondela pona ye tala ndenge bazosila mundanga ndanga kombo ebani na nini na M mundu eri kombo ebani na nini na M oto uti kokunda kombo ebani na nini na M yango nazoloba modero lukangai masumu lukangai mpaka lowi lukangai mbali osomba bo lukanga na bondela pona bino mayata lukangai merci papa muyombe goshi lukangai mutu nyoso komone banana M lukangai na bondela pona yo ko tembete boniko. Moi c'est Yasmine Chap pour la Patronat Congo TV, je suis aussi coordinatrice il y a la Patronat TV. Question nanga eza et pas pasteur l'été à Kanda. Pourquoi Kolongwana Kombo est héritier au comme pasteur l'été à Kanda? Deuxième question nanga ezali nini ozo sala ba activité au na bit moko bit nini. Et troisième question nanga ezali dernière rencontre on a pasteur de la foi ezali qui wapi na occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière fois auto kutana kinaye, j'espère ezala ki na 4e édition au yabiso kuna ya cause de la foi.
nde wana ezalaki dernière fois oyo tokutanaki na ye nayebaka yango ke mokola suka nga tokutananga na papa na nga yango wana mpe bato baremarkaki déjà ke attitude na ngai na kotelema ekomaki mabe kolongwa na ngai yango wana papa question nini et puis moko atunaki osalaka bédition mpona ko merci wana aza papa soki azalaki te nga nakoko bima te bozo remarke te nga nazosala bédition na nga te mpona kose compare na nga na papa papa asalaka ya ye na baterrain bolandaka mpe makambo mosusu na baterrain na zelu na poussière tosilisi tobeli barimi oyo nga na otya na sale na VIP mama koseka te ko tokobeta nawe mosala nzambe amemi biso place oyo tobela totrouvango normal ngai yanga nasalaka na basale na tour à piscine par rapport à baorganisation ntango toosilisa moto abela te moto alela rimi te poussière te zonga na nzoto oyaki soin ozongi soin non se compare te na papa na nga na ndeni papa moto abanda makambo ya édition toyekuta ye kobanda ngo ana ebandeli édition peuple congolais faut se sentir libre sala oyo eza posa na yo tata pambola biso. Pourquoi kolongwa na héritier mbamo na pastoralité ya kanda eza question mo munde kwa tunaki? Oui, eza mabete. Lelo tokomi komona ngo. Batu nyonso batelemi awa. Ena mutu apesi kombo ya botama nango na ndako azate. Ba mambweni baza bapesi kombo ba Brenda. Ba lukurusuda baza bapesi kombo ba nani de la presse. C'est comme ça mutu nyonso ninga kola kana vie. Tata pesa kinga héritier ya famille. Na eko fana na comprendre que ça comme ba faible ba master ba omonela ngai nga siko na chelite akana yo pusana to beta na ba coup de tête okamo ozomona muto ayo kana kombo akamwa a sepela pena kombo atuna lite akanda za nani ça dit so yo ke sika nyoso ba abunda ba na kanda seke nga na akati na bango ndeko moko atunya lobi ozolo baba vérité mais na comédie ozobanga teke mabemo ekoki koyela yo et puis qui est derrière toi et l'autre côté mabeni yela ngai c'est que on préparer mabango na bango hein tire ça c'est que on préparer mabango na ba vie na yo hein to lo bango ka awa mabe ezate ngana mosali nzambe o ya ba potro ba leka kala o ya ba ngoto bobote o ya ba yongololo to ba fushibute un bon mosali nzambe loba peuple bikata yo kufi essentiel obikisi peuple na yo amen essentiel na bikisi peuple na ngai posa na ngai zalaki message na ngai ekomela bango lokwa message na bango message na ngai komeli bango esi na koli na pe na posa na kufa particularité ya 3e édition nazolobela sikoyo culture na biso tokei wapi touti wapi pe toza wapi okufeli tala culture ndenge kufi okufeli oana mawa ebemba tata na yo ebemba mama na yo ebemba noko na yo esali 3 jours 3 semaines 1 mois na morgue ebemba tata na yo ebemba kometele maboko et umeli na morgue yoka te ebemba mama na yo ebemba tata na yo et umeli na morgue esali 3 mois na morgue wana nini ebemba tata na yo ba masa to luka mbongo ezate o souffrir la na culture na biso place baby o souffrir obimise bemba tata na morgue et na lupangu ba collègue no tangu bagoya oleba leliso ba peso ba enveloppe tala bango ba photo wani sike bembezali tangu bako silisa bakundi melisa biso est-ce que biloko bongo eza bolingo culture esani ekufi culture ekufi biloko wana na ligne yango te yango ne na ko parler tour yo plus culture na biso to wuti wapi pe to ke wapi pe na kotali sabino lolenge nini mo Kristo azo tromper biso lolenge nini mo Kristo azo kosa biso a côté église ne lamba mususu abimi akomi ne lamba mususu eza boye
Bo traumatiser ngai hein. Biti na ngwe eza boye. Peuple congolais nyon soit chanté. Peuple congolais nyon soit à l'éveiller. Peuple congolais nyon soit la muka. Oh toza et yango te sengeli to sala. Batu baza ko envier mboka o. Batu baza ko envier biso. Mais biso moko tozoe bate o tozali. Yango ne biti na ngai. Biti nyozo lukela nga na tango mama. Biti na ngai ya liboso ya kolongwa na le bon samaritain eza boye. Le bon samaritain oko comparer vision na yete na ngai. Kuna balobi ministère de la compassion. Oyi baba yokeli yo mawa. Obo mabayokeli yo mawa. Ofinga bayokeli yo mawa. Osala bêtise bayokeli yo mawa. Mawa wana na comprendre que yango ne bomelanga mboka. No moninga na enalité ya kanda. Pourquoi na bengisa papa na na makam na ngai te? Po papa na ngai na makam na na makam ne ebelaka te. Siko bolingi nini? Projet d'avenir na ngai eza nini? Projet d'avenir est pour na nga moko te. Et pour na biso nyonso. Na obundela musala oyo sala eza na valeur. Eboko lela obana, eboko lela omwasi, eboko la mobile na yo, esunga famille na yo. Projet d'avenir nini yo luka? Projet d'avenir yango wana. To bunda biso nyonso ensemble. Yo zo bunda nga na obunda. To tika ba bêtise, to tika buzoba. Yango ne projet d'avenir na souci ya mutu nyonso. Nana souci ya peuple congolais nyonso, peuple azala bien, peuple azwa musala, peuple asungama kene liboso. Différence ya frère héritier na lité ya kanda. Lité ya kanda ya ngonde musala. Héritier ya famille za kombo ba ngoto bobo. Ba yongololo, ba fujibu, kombo ba pere. Na lingi ki pere te na makamu na ngai. Na lingi peuple a tellement zwa conscience, lolenge lité ya kanda. Papa, au moins na kati ya ndaku, na pesa ka ba exemple belé. Papa soit lobby tour à liboso bana ba yo kité. Atiaka na se. Apesi moi conseil. Tour ami balé. Bana ba sali sou erreur, apesi conseil. Bana ba yo kité, apesi conseil. Tour ami sa tu papa sa gani. Asili kaka. Kande mataka. C'est-à-dire lité à kanda et à likolo makasi pe et a na différence na héritier à famille. Héritier à famille zala ki plus local. Kombo moko local. Et ça, le quoi n'est au monde à groupe Moussoussou, n'est pas jouer à théâtre en Mboka, n'est au monde à théâtre en Mboka. Succès na bango et Souki, a ou anancele, na au revoir ba Congo. Siko lité ya kant, na lo makam na sa ba jeté. Biloko na lo ba ki otu na konzo oye bisayo. Biloko na lo ba ki otu na kikedi oye bisayo. The best oye bisayo. Azaka anancele, na au revoir ba Congo. Siko lité ya kanda. Et dépasser Bamboka nyonso tina diaspora mundela luka si interprétation ayeba me muto juste luka nini ngaba tubokanga nya mindele fo ba yeba likamuni muto azanga ngoposa taba yeba posa nga kimi ekota ka deseni ekoti bana na bino baza ana congé mama na yo aza ana congé tata na yo aza ana congé awana Kinshasa mama na yo Asa ana congé na Kinshasa. Yebisa le 11 na 13h. Papa, yake yo mutu atembe. Ya otala awa. Otu na ngalite akanda bato ba uti wapi. Pe loko na sepeli. Oui, nganga la kinga kitoko, ala kisinga musala. Ala kisinga yi. Na boya yepwani. Na sepeli bana changu. Bana mabele mame. Batelemi balobi te. Lité ya kanda turo bisonos na simana yo. Masina bo moko na siforko. Ba matisi ba banderole. Die kitumu. Fondation base. Bango baza ko pesa batu ba diplôme de mérite. Ba sepeli na musala pe batu nyonso ba simana nga ba journaliste. Ba journaliste internet. Na linga bino mingi. Bino nde batu bomemi musala na ngekende musika. Mama, papa, sakana no na maman aboti ngai. Sakana no pe na papa na nga de la fois la kisanga musala. Mais pour na ba journaliste internet. Ah! Na oboma mutu na papa na ba inosa ba okamwa. Betela ba journaliste maboko. Internet oye. Oye. Internet oye. Oye. Bande ko nyonso to kufeli mama. Mama za cher makasi na ba vie na biso. Poto bota mesengeli ba mama. Poto kole sengeli ba mama.
ba mama baza motuya touti ko kufela ba papa mais na tango to kufeli mama mami ndondo na lela yo pe na ko rendre ye hommage le 11 ngai hommage na nga na ko rendre mama na nga mindondo le 11 oyo na événement na ngai siko na loba boye mais na day pour prester oui ce qui va permettre pour théâtre comme na ba kolo nango yene mu kolo théâtre yene mutu théâtre c'est ye mutu abimisa mutu te yene kolo te papa nana kande na kutene na mbali osomo na CBS oye bisangalite akanda yo pe osala ka bo ko mandenga na za ah papa boso yo kufi ba ne ba remplacer ozomona ba kolo théâtre ba responsable à théâtre mutu bouger te mutu lobate so bango ba telemite to sa musala elongo siko na loba boy oya kufi asa mama bana basinyo to za la ba exemplaire to kene ko la kisa mi pende na biso ya milangite ya pembe to ya to kuna mama na biso na honneur na sepeli na bana lemba omoni bana lemba nde ba telemi ba telite mama oya kufi mami ndondo aza ya biso to ko lela e musika te mbala moko ba telemi tangu mama oliva e ba telemi ba puye maloba mama ba tiengo wapi na lemba me ya mundweri tala makambo esalamaki bangoto bobo ba kokoloba te ozomona na sepeli makasi to zala ba moko to kunda mama na honneur to lata kitoko propre soin tu na ba bêtise te ba photo abuzo bate to na mawa to na souci molimo mama ndondo epe mana kimia eloko bomisi mama vie ya pasi c'est de asai musale belé na mboka atikeli famille eloko te siko biloko bongo mosa nzambe okote yango batute papa mindondo atiki eloko tenga mno yebisa yo mindondo akufi pauvre atiki bale ayi bale eloko nini papa mindondo akufi pauvre makasi to bunda pona célébrité na biso to koma batu to tika bana na biso na ba position bien to tika ba famille na biso na ba position bien eloko ebomi mindondo ezani a senti âge dévancé a sombi ata TV courel te a sombi téléphone a bien te mutuka te lupangu te a raisonner ko tika famille ndenge nini crise cardiaque bru mindondo ezani akufi tata pambola. Merci beaucoup naba onyo sobozolanda de partout ozala posa to ya mon émission face à la presse au contacter biso na plus 243 89 67 48 671. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Congo TV, la meilleure chaîne web. Oui, chers internautes, quand on est face à la presse, na pasteur réalité à Kanda, azaki vraiment ouverte na biso, na yemoronde na zane na suka apwa perception programme nyonso ya dimanche ndenge koleka, na ende na pesi. Bonjour papa. Bonjour maman. Pasteur héritier, perception ba programme na ya dimanche, pe ba contact na bato bazali banda, sala quelqu'un appelle. Merci beaucoup. Ba nyonso bo sepeli ko soutenir l'ité à Kanda. Bo soutenir ngonga yango yo bo zelata kufa bo somba ba cercle ya danger. Boya na bambongo biloko ebele bele wana ngesi na kufi. C'est-à-dire le 11 août, mise en place tango ezo sila papa na ngai yo ya bota ngai. Papa oya bimisa ngai moumbu na nzambe pasteur de la foi asali prière ouverture. Tango yezo sisa prière d'ouverture événement senine e bandi. Papa koya na mwasi na ye na bana ne bavandi. Ozomona programme ezande ngwana tozana njili na quartier 1 na planète J awa na njili poto melabaji billet to tche 3500 na consommation na yo. Non na mone sika boete. Planète J au konti au melipe baji. Ozomona 3500 na consommation na yo, c'est-à-dire na bengi bino nyonso. Boya ebele. Tata na yo yaki vacances. Maman na yo yaki congé. Yebisa maman na yo. Yebisa tata na yo. Baya awa ba leki bana. Boya to sepela elongo. Boya to sepela. Oya ko yate. Façon na ko papola ye. Ako lapa. Pasteur te akanda numéro de contact. Plus 243 89 78 37 29. Na lobby plus 243 89 78 37 29. Tata pambola biso.
Merci beaucoup. Là, c'était le pasteur l'été à Kanda. Après, si programme n'a les capé. Après, si numéro à contact. Vous qui nous suivez partout dans le monde, vous contactez Aza Jeanne Moraza, très talentueux. Il y a innovation ainsi qu'à mais qu'à soutenir mécènes tout ça partout dans le monde. Tout ça moi un clin d'œil et ça bien dès l'état dollar moi clin d'œil à pasteur héritier Sabiso Costo. Des gros bisous à tout le monde. Oui, chers internautes, toi tu es comme on a Isaïki pasteur littéraire à Kanda. À Fongwa qui vraiment makasi koleka na ba question yo sur Azaki vraiment très ouvert à répondre à la question sur ba poser qui est quand balo baramala ou me la raté comme na souka mission na biso. J'ai dit merci à mon équipe technique tout ça na bango partout. Merci à les journalistes les plus élégants Metitima, merci beaucoup à Messi Bokanga, merci à notre coordonnatrice Lisa La Paradis. Merci à notre boss Babi Papi de Sienne Ricardo à Londres. Merci et des gros bisous à ta femme aussi Mimi Matono Maman Bonheur. Merci na banyo so balanda biso. On nous contacter biso na plus de 143 910 44 53 plus 243 910 44 53 tout ça pour ça ba remarque ba suggestion biso ba suggestion la binonde yango kokol sabiso ko sabiso ba vrai bien makasi merci beaucoup na Dev Jelon état dollar merci na Lucy Kalombo na Londres babi wana base ya boss merci à Deborah John à moi ça Pembe merci à notre maman présidente babi maman présidente Luna Ekala na Paris babi ma famille ma vie et sa sortie officielle na bango bientôt là na mois de novembre ou comme ça na mois de novembre bien octobre ma famille ma vie comme ça la sortie officielle dans ba gros bisous na ba membre il y a Joe merci à Diego merci à 17 Ali Diogo bébé Mérial Moisson maman si m'appelle dans Londres il n'a pas que ça branché ce côté bon s'abonner massivement à la chaîne Abisso Congo Cool TV boza de citer tokutani na numéro ya sika merci beaucoup. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV.